ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dede, ando se kaolonga kude. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na Katia ba diaspora. Si tu es en BC Moko, live together original. Ya la danoise, yewana liboso na bino, bande konangai, solitude et Sili, boya ebele, tozali na site de rencontre, ezali très sérieux, pour na ba relation moko, très sérieuse. Alors bande konanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali, n'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limite, à partir déjà il y a 19 ans, Tili kolo bande konanga, soko so se ceinture sel, oluka mobali na église, oluka mobali na ba fête, oluka mobali na musala, ozwate bande konanga awa okozwa, oluka mwasi ozwate awa okozwa. Bande konanga, boya ebele, go contacter la danoise. Ngayoyo, nazoluka mwasi ngayoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona baparent ngayoyo, ton futur mari ngayoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona bapasteur ngayoyo. Bonjour, bonsoir, ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo tebele kabiso bizwi bino nzambalola bakopambola bino bande konanga esengo na mabota na bino bande konazaka na esengo tango nyonso na yaka liboso na bino to partager to solola to décortiquer vraiment bande konanga bambo tebisika biso bizwi bino bo s'abonner ebele bo s'abonner ebele na chaîne nanga sur les babala danoise bo partager des émissions vraiment et au sala kitoko makasi. Voilà, bande konanga yi naza na nzela nazokende Belgique, voilà, epa ya banoko batu nyonso ya Belgique bambote ebele, bamama sage bambote na bino, mbote pe na joli batilisa bino nyonso bafani nanga Belgique bambote ebele, précisément na pesi bambote ebele ba gros bisous na mama mwa mulopo aza na kati ya mboka na biso na London, mwa mulopo ba bon séjour na kati ya Londres, nzambe apambola yo passeport rouge nde makambo yango kande zo sala yango nde zo pesa mwa ba voyage mwa ko tambola bandi konanga eswa bino na pete eza nango ka papier mais esungaka epesa mwa ba ouverture mo ya ko voyager malgré ba condition ko mwa pasi pona corona mais tozo bundana ka to bima esala ka bien. Voilà, bon bandi konanga bo mona photo wana na cheli bino ezali comme na dot bino mo boye binga na linga biloko ndenge wana na linga biloko ba famille. Bon avant vraiment na kota nango loko ezali kamba dot na pesi lo sako na ba chef coutumier ba respect na bino ba chef coutumier pour bino nde bozalaka bolinga te bino nde bozalaka esika wana bino nde boloba kinzonzi bino nde boloba bosopa masanga melisa masanga pa papa est-ce que masanga oyo kokita mukomsu na kosanza ngo ezalaka nde bino ata bato église balobi bozalaka bandoki mais jour wana na satan na nzambe bozalaka esika moko mokola mariage yango mpe ezalaka makambo satan na nzambe bavanda esika moko chef coutumier na bapaster babanda kutu epa satan chef coutumier nano parce que bazalaka badiabolo bobenga bango badiabolo et voilà donc mais bavanda esika moko na nzambe jour wa mariage botyango déjà na kati ya mituna bino yango yoka balobaka dans les bonheurs et dans les pires. Bonheur de Nzambe, dans les pires Satan. Voilà. Tomela moi muke sala bien, boza na sous les barbas, moi kopa ti, moi kopa café takas. Nandenga muke te tomela na biso sala bien. Voilà. Tout décortiquer moi muke likambo o ba bengi dots. Voilà, et zo sala un peu problème na kina mais bande konanga sans vous mentir, ezaki soué nanga. Na ça déjà des missions na lobela ngona bino aliro dot ezokindele na Congo
en tout cas na ba vie sociale en mboka na biso il faut revoir en gros parce que il y a beaucoup de garçons ba aussi ça ba classe ezate ke ba chômeur ba mso ba osala mais salaire a ozala mso $250 mso ozwa 300 yebisanga bopesi dot ya 3000 4000 na bangombe na ba machette ba maçon soki banini ba mso ba komosenga ba iPad ba mso TV na okaki mwasi mso ba senge ba kabelo donc beaucoup mosenga biloko bizenga senga bandeko nanga évolution ko ekozala na dot te s'il vous plaît wana ezanga ndepanga na omonela parce que ba biloko coutume ce qui est coutume est habituel. Nous avons habité coutume et c'est habituel. Obi ah eza na coutume nangai na lamuka na 6 heures. Eza na coutume nangai na liaka loso. Eza na coutume nanga c'est comme eza na habitude nanga na sala kabwe. Alors eloko wana sala kana échange akate. Eloko so eza coutume etika laka fixe bozaka ko répéter yango. Mais biso ko coutume wana échanger. Vraiment biso ba maman biso ba balaki bango pas même na ba $2 mais lelo biso to komi ko bala na ba 3000 ba 5000 et puis ba mabala ngo ezo umela ta ba parce que mobile il a d'abord tanga obimisa ba mbongo ebele bongo conscience na déjà zo mona kene tia sombio donc et puis tanga okoma na ndako ando kabelo te yo ba to bele ba loba mi bele mikolo bazo kabate déjà bimise ba mbongo ebele ya abali yo surtout bamso babali na Congo abindi so bambongo afutelo batike oyena poto donc biloko wana nyonso ezosala ke ekomi ko révolutionner bana mibali yango bandeko nanga bo silikate bo raisonner bo zongo mana angle wana alors bo partager vidéo bon ngai wana eza ba idée nanga ngape na ozela ba feedback na bino donc bino pe bo pesa ba idée na bino est-ce que naza wrong donc na raisonner bien te ou bien ce qui ndé nini et aux alaka bien na yoka pe ba raisonnement na bino osa kitoko makasi donc pour nangai dot eza symbole donc pour nanga même pour na bana nanga bokota ko tuna bana nanga pour ngana sina balisa donc pour nanga eza ka symbole eza yango te parce que oyo lemso bokilo nanga ou bien bana nangai ba ko pesa nga eko leka parce que balobi pe dot esi la raté donc de temps en temps papa bokilo au kabakaka alors tango l'état ya congolais alors bi que dot eza et comme 500 mais faut que c'est là surtout biso bato bota bana mibali ebele faut to sepe là to sepe que abana biso bazui moi moi mon pépé d'autres pende comme lokola moto alinga somba soki ndako soki eloko nini mais non natango bakoko soki mutalinga bala asepe ana komi na 20 ans nalinga bala mwana mobile bana beaucoup facile kuto iye pe kopesa dot te famille na ye nde bakolukela basangisi mo muke babiloko pa mungu aloso nini bake batiki na famille ya mwasi même na bible tant bakino bala Rebeka bomonaki te Isaac avandi na ye papa na ye azwi mwa biloko papa apesi basaleli na ye bake babalile Rebeka baye na ye c'était facile mais ya lelo mwana mobali akotoka ba famille papa na mama kutu emso bakufa ou bien papa na mama baza bango na eloko te mwana mobali abandi ti ala fait akatani asente mwasi ekomi soso basente ye banda kutu basenta mwana na biso bapesaka eloko te parce que c'est trop cher bino mo bomo na photo banta baba koyi wana bangombe bamungwa baloso tout wana batie yango bande kona ata bino moko so baye bapesi bino mo 500 mabeza wapi na basente mwana bino obie bazwaye yakato vanda babala kaete ale lobi lobo vanda e babala ekutu te avandi kana libala wana yo ebie babala ete bokomi lisusu kofinga siko mobala nga babala ake oyiba même batana poto a pour na muta bimisa ba 5000 €, ba 10 000 € pour na kasala libala, c'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et là comme vidéo moko ba partager mo awa garçon mo bazo teka mapa na métro, azo teka mapa lokola penza ba teka na Kisasa.
donc nayebi te bon garçon ngo wana ezaka entre parenthèse soki mpe na asir mpe na kisasa mpe akoza mpe bano banda oteka bamai bamaki babiloko moko ya ndenge wana parce que so oye na poto quand même faut s'intégrer un peu oluki mwa mosala me ya oteka kaka mapa boyebisanga neti ya oteka bamapa wana ba 1 euro soki mpenza alobi abala mwasi mpona akangisa bamonta oyo bino boyomole ya lelo te mais mobali kitoko soki aluli mwasi akoboya te mwasi mpe akolinga ye ntango mwasi akolinga ye baosani baopase na acte mwasi soki akwei na zemi lobilobi boyebi bosente ye mais papa aza na volonté mais aza na mbongo te alors soki l'état na biso alobi ke dot bakati yango na 500 allez surtout bamama ngai nakolisi mwana na ngai ngai natangisi mwana na nga mais soki omoni ke okoli olingi mwana na yo babale na 500 te otangisi mwana na yo akobala te avanda asala mbongo na ye abanda kolia alesa bino poemba soki alingi azwi bazemi na ye na balabala aboti na ye mais soki olingi mwana no abala 500 après bosengi biloko bosengaka epuis boexagere te fe boyeba dot eza nini dot eza symbole juste un symbole et puis dot eza nini eza coutume. Qu'est-ce que la coutume? Coutume échangeaka te bandeko nanga banda bokoko na biso likambo ezalaka boye tokosalela yango mpe boye na boye bible yango wana tokuta yango échangeaka te bapekisa kutu kobakisa te kolongola te biso mpe bacoutume mpona ni tochange coutume est ce que na coutume basenga ipad na coutume bakoma kosenga bakabelo na coutume basenga bamontre ya baor na coutume basenga biloko na tionso bozobakisa bozoyeba te ke vie mpe eza pasi au contraire kutu lokola vie ekomi pasi boye olie babiloko badot kutu ekoma biloko moko ya pambala moto oyo ozolinga obalisa chere akoki na ye te ta mosusu ye wana motalinga asunga bino lobilobi akokoma président nani ayebaki kabila akokoma président nani ayebaki fache akokoma président mais soki lelo na bafamille wana bakenda kobala banégligeaki bango boyebi likambo nini te ekoma boye balinga baregrete balisa mwana no na mobali basepeli on ne sait pas toyebi lobi te ezala na okimia pesa mwa 500 wana 500 c'est déjà beaucoup bongo biso baoyo babalaka biso na bacombien kana ba 500 wana ti mais bino lelo komi cher eloko nyonso cher botia biloko trop cher alors vraiment nga naza pour loi wana naza parmi bato bakovote yango vraiment donc nakovote yango nakoya ata 10 fois navotaka yango kaka nazaka kovote yango donc nga fo nanga fo eleka makambo wana esili ya biloko ya cher et puis biloko bokosenga bakorevoir mpenza bacoutume na biso donc soki oza moyanzi bakepe na mboka bayanzi bosengaka nini boza mombala basengaka nini oza ekolo nyonso motetela moluba bandeko nanga baluba basengaka eloko te mais lelo namonaki mwana mwasi moko moluba abali kele biloko papa wana asengi et puis basengi dot ya près 3500 biloko ebele balobi bokokakola dot te mais bokokakola biloko au contraire biso siko na mboka na biso bakakolaka nde dot mbongo bapesaka biloko nde bakakola te et puis biloko na biso tosenga na mboka na biso atoke na kati ya manyanga même biloko oye na kati na Kinshasa même biloko tobakisaka eloko te mais bapapa ebele bokomi kobakisa bamosusu basombelo bato bamosusu petit porteur bamosusu nazoyeba te bozoteka bana na bino bolingi bana na bino babala te. Alors moi je vais conseiller aux gens bon accepter loi wana eza bien eza très bien nini wana eza très bien bo excusez nga na cha masque na libanda na ozela train masque eza obligatoire masque yango mpe kota boyoka mwa volume nange kochange monoko nange kochange un peu volume parce que fa natya masque alors bandeko nanga faut faire attention na baloi na biso wana ya loi ya mboka fo tovote yango
fo bosepela na yango eza très bien osunga biso tozala na kimia bandeko na biso nyonso bakobala epuis lobi na bango toyebi te yo mama moto ozoloba ye ngam natangisi mwana nga estce ngai boye na boye ngai na boye na boye yo moko babalaki yo na combien ta mosu mpo oza na babala na bango yo te basenta na bango kaka yo me tala leo makambo yo ozosala ozotelemela mwana na yo wana eza kokanga bachance ya bana na bino voilà bandeko na nga ntango na okóma na Belgique na osala mwa live moko ya 30 minutes et ozala bien et puis tokosolola lisusu malamu mpona makambo etali dot oyo na olinga tosalela yango live bino mpe bopesa bapoint de vue na bino boza pour ou bien contre ya kofuta $500 ya dot wana eza te eza kaka dot wana ya 500 juste eza mbongo bakopesa na famille ya mama na famille ya papa ekozwa 300 famille ya mama ezwi 200 à part wana biloko nyonso bokosenga maputa banini wana bakopesa donc nga na moni yango eza ida mabe te mais tokopartage na bino toujours je vous love botikala malamu bandeko na ngai tokutani bakala mingi te tokomona na biso na kati ya Belgique mpona na osala mwa ba 20 jours voilà ka talaka to changer mwa moke et osala bien passeport rouge yango nde makambo yango nde esalaka ke to voyager bon bozala kitoko makasi nalingi bino bye bye bisous